avion baké Dubaï. Si tozo zélati. Mi balio baké Dubaï à théâtre so bazongi, to fa ine pe bomkomsu na obi e papa eh. So mbela eloko omela. E bo beta munoko. Ozo yoka. Ndeko mwaso ake Dubaï. So pozongi to fa ina ba ya kabila ta kabelo. Beta munoko. Na expliquer ndo kenda tourisme. Ozo yoka. Nyoso futo tal intérêt. Avantage na désavantage. Toza ya biso kaka. Biso, maîtrise qu'il y a les banques qui a vert, na sali kasa vert, tosé là. Et tomber ce qu'on m'a sengio au pied tenganada. Na biso ya bono kenda oboma un mois na obwe. Fa fanda to so o kenda ta louf. Mais oui. C'est que ça le bien t'es là parce que réponse non vraiment. Vous êtes vraiment jalouse vraiment la ndenge ba ki ba. On a raison, on a raison. Nga ma jalousie za eloko bota mais lo ba yine na famille de jalousie. Nga za kuto moni nga ndebo so to sali kopa mbo yo zwi mingi luka nzambi poko zo ata maladi na za mutu tendo moni ngabo na bomba pwani e belindi to beto sepeli te me bat ba bomba na mtema o tuna muto na senga na sepeli te na mi yimi na zo yima partout na otamba na zo laka mabendo moni ngabo. Mais tout n'est-ce que batunia ce zaka non eza bien mais na mutemo zo CPAT si tozo tonga na baninga msusu so to fandi to luki kwe osombi koka na bela sombi koka to simbi kombo mutu na tabeta libako kotaki mais na munoko bwe konzi mezate Congolais vérité zate ngana ndimi babaka ngane kulusu ngande mutu mabenda ndimi en tout cas ça nga bien vraiment bon peut-être nani o akete onani nani na bosani kombo ni nani. Mais na ko tanga ko mona ko funda to samba ye pas sepelité to ze belé to ze belé qui na dobo zena bango to ko musaba renyo to tongaka po to zo tonge to za tala ba théâtre belé ba on so la so yambi ba bazaka te au moni za chance et pesa meli bango na yebisio chance au monde des abons, bateau va voyager. Sans un mouton tiki a, bosola bi même ta tête, yeba ngane to sukola kio. Amoureuse de cléboa.com, je vous aime beaucoup partout où vous êtes. Je le sais à Sabino, vraiment Sabino, vraiment mon boulot, vraiment. Bino, il faut te vivre vraiment parce que. Comment ça zéro? Comment ça zéro T? Bon, regardez, il faut me comprendre vraiment qu'aujourd'hui je vais tourner avec Nada. Il y a vraiment ça problématique. Mais nga vraiment, dans le émission beauté, ça appelle ça bonjour, beauté, gros bisous. Dans chef nanga tellement nga bango mingi. On appelle ça gros bisous à celle qu'on appelle Pichu Mangaya. Moi ça pembe. Quand je dis pembe vraiment, ça pembe. Et à celle qu'on appelle de la nation Tonton Banda, sans oublier ce qu'on appelle Raissa Foukia ou balobi lelo na sima caméra Aurélinda ya. Aïe vraiment aïe kozana mais Aurélie a stressé ngano ba te ba linette ou bien ni Aurélie longo no ba linette pardon la bande émission mais lelo na plateau na zana deux personnes na Nada na ko bana confrère na te confrère Nada do baza ba mi balé no yamba ba no beta na ba ma solo Nada to solo ni par rapport ya femme. Et tout cela n'est qu'autant mibali. Parce que moi de la femme c'est le cas nango. Mais quand tout cela n'est mibali quand on n'est basi. Mais avant de commencer, je vais aller dire bonjour à celle qu'on appelle Nada. Voilà Basili. On a piqué. Et ça dans beauté. Il y en a quoi de silté na ku fait la beauté pas ni ko stressé ngabo. Ah puis ça dans beauté quoi ça no. Beauté ba tu nyoso ba holandanga e ba continue pas ta moi code crème magique na sombata stock. Encore le coso côté silia elengi nyoso akabe le sili. Comme le quoi Janine Mukusa takuna tankombone fimo a chroniquer ya niveau kwanza kasuki soka yo sana ngala petit mta pesenga basili tonga moko kapesi mbote na bajusu balinganga Nada ndeko na moi si yo vraiment to senga bino ba soutien mingi na comme aussi un cas ba sous-vêtement des akobo soutenir nganga soutien souté bo
bopesanga basous-vêtement na bino basous-vêtement parce que ya tosengi soutien mingi bato soutenir biso te toluka bato bakoyede biso na vie bata bambote kamba bazomona na bata félicitation na doloba bien na yebi danga mona loba bien jusqu'au soutenir nga oza soutenir te la pesi kombo nanga Nada femme mariée mère de 2 enfants mais divorcée pour mbele kin bazama kambo lengite mama mona kasavubu atemsanga uta France atemsi jipne Nada boninga bibie mama na dokiop na bino non somba mama tembeli kandeza kana bwaka likaya buwe lokatongo Nada n'engene biso pourquoi na bémission na ebandeli se présenter est-ce que yebi oza Nada na se mama bongo pourquoi maman ateka pondu et moi beli su pondu yango yo maison mona daki a pondu muto oteka kwanga Nada pardon zela nozanon nazonga non elomo utolo na présentation non olobi oza marié divorcé femme mariée mère de 2 enfants mais divorcée pour mi bala kin baza makambo elengite mi bala poto ndi baza bien oui mi bala poto mi bala mi sat na kutana bango ba edanga na sala moi pas na vie mo bala kin sa alingi nzoto koleka na mto aluka msala parce que nabi mobile nyo ça va aider face retrouver nelomo mais oui ezaka bongo pese loko zo eloko yaya jamais pesa likolozu mutu so pese likola gauche ba pese pe à droite ezaka bongo donc mobali oya edanga Nada yebi to edana na nini mukopenza mba oya akosambisa ngana ya côté parce que tozana ba confiance moto pesa na ngana ye et puis biloko bomba ba on a télévision parce que bana ba otala za lokwa banonga na boti malgré ngana miraba kisi longola azemi mais nazo aka bana ngonzenga na boti yesu na lekina okotama njilo mona niveau mingongo bana mana mai mana danga longola na décembre mana danga boma na janvier mana danga ni nyoso baza bana Nada pardon na yebi que ça qui présentation il fallait que mutumsu pas se présenter ko loba mingi leki tellement au quotidien makambo mususu comme tina okende mais Rolls ngana yebi Rolls mais tu dois quand même te présenter parce que ça va te belé ba Hollanda quand même et puis bonjour bonjour maman badon so wala nangai moi c'est Rolls donc Rolls Kabengel. Non, pesina bambote na bacho soba Hollanda na poto parce que tu es quand même reconnu non Nada auto bon sugo donc Nada le bila kwena il faut le ba oui te o comme ça bien il faut nini quoi pour yango da quoi pour yango Nada bi frère donc to maka mazuma jouera bien Rolls neni na so na bingo so bingebe nana musala na rappelons après yo bongo Tibolali yo bongo quand même bazaka bandeko to pesi bon ramboto to linga bon ming vous blessez tellement ma casse c'est pas bien bon changer bon changer bon ça bino au moins net Nada taninga ça ba vérité ça bien te baton so banani na ebité nga tanga na wakombo nani bonga na bomba nga sanduka mibeko na ndeni yaya nga batu nyonso basala bavati parce que nebiso webe ndeko na moninga na batu na poto bafana Nada naza avant na sengesa pesi mais batu misusu na yebite ya ba connaissance misusu tozo salaka omona mutu moko akomeli ata difona doloba kitoko na sepelaka ne lobeli na sepelaka ne lobeli na sepela tina suka na mona lobi da sepela ne lobeli na 9 fois 10e fois nga mona arrondir na bi yina elobeli nanga bayenga to baby sa relation nga mona komi on SMS parce que ata yo moko ozala bo faina ba stress na yo oluka mbongo so ya kofuta chambre la sona nanya ngona obimanete parce que est-ce que zela non nebiso donc yo ne faut luka mbongo ya kofuta na chambre po mana mutu mo so ki nanya so na on est ko bato pe il faut batindela parce que c'est un peu ça mbongo ko batinda mbongo so ki relation na ngana bango eza nini si ya ko kabana kati bakabinga na bwaki bakabinga na mission na bwaki so ki na sepela na Aristote to passer notre ata nuit moko boyi mbula makasi mebetanga na Aristote na mbetu na yeba na mbetu na mbula ya Aristote za kandeni siko Aristote ngwa zata na mbongo te na zo mbongo ka pa ba relation na poto et do yo sengela no ba mbali mbongo senga te ba yiba bakangela mbali ba beta menga ko to na za ba relation. D'accord, merci beaucoup pour la réponse. Nada, Betano Lisolo, par rapport à moi, au passé, moi de la femme, au Salakini, organisé en tant que femme, parce que depuis que ma femme est belle, Salema, Kamosko, Nada, yo Salakini. En fait, et le mot comme et c'est passé dans moi de la femme, na vie nanga vraiment. Exact, monotonie. Parce que mi bali on tout mana ba mi bali bazana ba relinta ya ba mi bali bazaka na biso mi bali ba ka mi bali on de to tourner na ba mo bala mai le romonye kana mai le mo bala niklet mai le monye na niklet mai siko ilo kwa sikezate na préféré na beta tager de ce qui na beta maso mi bali ya mi makamba bali stress ezana kati na ebitinde ko na mwasi kambo kwa ka olala na mi bali on Nada stress c'est où tu as pour ça donc compliqué yondo kansama bina la pongi ngalinga ata na kangi miso na lali pongi na même balaza la côté on sait jamais et là on a bouté tout mon yaya so mutaza pembeni na mutako secourir
Oui, habité. D'accord, Rolls, parle-moi un peu de toi qui est Rolls, Sabanda Wapi, Dona Yeba, moi parcours Nayo. Pour dire la vérité, Rolls, Zela non, Rolls pardon, Zela non, yo et loko intéressant, ça quoi pas mbeli zaka nzoto, part nzoto l'homme. Ça nan ya soto pesi banzoto on te sito botante yeni. Soto pesi banzoto. Ba no reposo botem, nem ba reposo divorcer. Bilongi muso omoni ngalde na boye. Na mon donc il fallait n'attendre courement y a ba recherche y a ba ressources naturelles donc so na moni mobali boy na sepel le long nete funa luka na rechercher nos ressources na ya za kandeni ozo yoka ya ndeko na mwasi kolanda te mobali moko fiba munoko mobali moko mo lèvre rose le quoi peluche à tirker la ta mo chemise à pembe le quoi déjà diamant attention comme ça yo mona bo papa kasi na mona pelon kitoko makoni za kitoko olata kitoko olobaka kitoko sois parfait na yo kaka. Après pour ma cam soit anda absente Rose pas fi bambe. Absente. oui. Rose ne va nous cas parce que pour toi ici là. Je sais quoi, ouais. Rose n'a pas d'un jour mort donc tout ça na pour ça tout que ndeba inasto ina veut dire pour dire la vérité moi ma coquille ça a raté. Ce qu'on a fait na beta tour na groupe à motomo we. Na kenda mais moi vie moi na kuta na groupe wana na sepela na monté na répété plus de 2 fois ou 4 fois comme ça na habité na fa na ndako je me souviens na fa na ndako be natala groupe mo groupe soleil natala ka ndenge bazo jouer na bi na beta na tour na groupe tombe na yepo na donc ne babaka boy on va mameka kangama ton na ye na moni vie o na zako luka na kutango taka sona na ki ma polele bakotinga matière bani les Rolls c'est ça. Mais dis-moi au Gérana d'Andeni parce que nous comprenons na fa ne ka tam que vraiment ma toi ici ça parce que au Gérana d'Andeni parce que na bi bo groupe moko te moto ba Gérana onte moto emo so mo be équilibré au sai mo pousse mo ki okimi donc il tout ça ne bon e mo be so fâché aux zo no ka sima donc ils ndenge na to message ne bon et pas belle ba rêve ni za la bino obmane peut déjà payé te aza musala ba mélange raté makambo na musala bolingo libanda musala. C'est bien vraiment Rolls ça le bané vraiment il est un peu timide c'est comme si donc normalement on attendait nous le bilaté to zong na biso pas ma kelele nada vraiment il suffit que tu vous avez la réponse mais nada tout le monde qui ba comédien ba utaro kende maman Olive même ba comédien to bi que non vous a parmi bato ba yebani vraiment ba reconnu vraiment dans monde dango mais pourquoi yo tika laki et puis départ na bango est choqué ou bien. Bon, au moins normalement, na habité. Ngande na zaboye, nganada, na zayen mana bakam sunam tuzo yoka. So ba bibi sonyo so jour ya Dubaï. Moudounia sambalambala, moko Dubaï na nefte se fait ba positionner 11 avions to 30. Ozo yoka. So ba bibi sonyo tingande na zaboye makam na ndo sale singa jour na zana Kinshasa. Et puis na ba réunion, en fait na habité, so na kenda Dubaï na za surprise ngamo kende ni na dokomi na Dubaï, ndeni makonu mataki na aéroport parce que je pensais aux autres choses. Ozo yoka. Ya makam na raisonnement mtu na so ba tiango na mulai boy. Et ko su que la tap bando bengene mtu mo ando bina batu Kinshasa. Mais quand ce qui attend les pics, na raisonné makambo belé makam nanga makamba Dubaï na yo qui on se belé bien bat mati avion baké Dubaï. C'est tout ça c'est là. Mais ba yo baké Dubaï à théâtre so bazongi, to fa ine pe bom comme ça na bi e papa So mbela eloko omina. E bo beta munoko. Oso yoka. Ndeko mo so aké Dubaï, so pozongi to fa na ba ya kabila ta kabelo. Beta munoko. Na expliquer ndo kenda tourisme. Oso yoka. Nyoso futo tal intérêt. Avantage na désavantage. Tout ça ya biso kaka. Biso maîtrise kaya liban qui a vert na salika sa vert tozela et tomber ce comme muta sengio au pied tenganada na biso ya bonyo kenda oboma un mois na oboy fa fanda to so o kenda ta louf mais oui c'est que ça le bien t'es là parce que réponse non vraiment aux a vraiment jalouse vraiment la ndenge ba keba on a raison nga ma jalousie za eloko obota mais lo ba yine na famille de jalousie
ngaza akuto moni ngande yabwe soto sali kopa mbo yo zwi mingi luka nzambi poko ozwa ta maladi naza mutu tendo moni ngabwe na bomba pwani ebele ndi tobe to sepeli te me bat ba bomba na mtema otuna muto na se ngana sepeli te na mi yimi nazo yima partout na otamba nazo laka mabendo moni ngabwe ah oui ola ki ba mabende e kasiko moi et puis nde na bibo mo na tikali elikambo ko sila boete ko nada singa timi na bomba eloko swinga na mtema na loba makamsu na munoko na yoka mtema mabe na kenda tina aéroport na bi moni suli kama be bande ba crash ko salima sakana te. En tout cas, comprenez-moi parce que pour ta kolobanda dans le côté de sanga passe. Mbala liboso na mona fama muto sali loko onzi mazo confirmer parce que na sepela te. Ndena fandi boy, enyezo bota maka en. Ko mais tout n'est-ce que batunye so zaka non eza bien mais na mutemo zo CPAT si tozo tonga na baninga msusu so to fandi to luki coin osombi koka na bela sombi koka to simbi kombo a mutu netsa beta libako kotaki mais na munoko boy konzi mezate congolais vérité zate ngana ndimi babaka ngane kulusu ngande mutu mabende ndimi en tout cas ça nga bien vraiment bon peut-être nani o akete onani nani na bosani kombo ni nani amena yako tanga komona yako funda ngato samba yepa sepelite toze belé zaki na dobo zena bango to kumusa ba renyo to tongaka ikasko sakana yo vraiment préfère no bimisaka ko be okoka no to bimisano ko binini ya to fandi to tongaka bato bango bazoli ambala to tonga na bindeni ba oyeba ke to tongaka na bifuna luke mission lo ba vérité ke na yini bino ndeni chance ngekuta ka bino biso sko bato mabe merci bandoki ngande bakangi ndoki ngana dana tikala na matata avion te c'est que prochainement ndoki ende mais c'est bien comme ça c'est bien ba obenga oyebi no bango te ok c'est bon merci beaucoup Nada vraiment ngana sepeli na la réponse à Nada na sepeli na razana hypocrite te alobi vérité que a sepelité c'est que prochainement pe bon mais la ça est-ce que côté ngapso ba komba bato bozala na bango bosala na ba réunion tozotong bango baboyena bakumbuna bango bolinga te yokana ngamo kandela ntimi tozala na bato misusu tozotonga likambo oyo nani akena yango tikali bato bake bato ebele makasi bakumbuna bao tika ye baokanga bafoto bazopiblie na Facebook po eswakanga ngaso na fai na monika foto bimi kitoko na yini yo keba na maladi mukoko ya ko nada vraiment na bilongo so ebongi esukwami na bita oyo vraiment ndazaka abenga tanda na nzela kara me boy fona ndima ka muninga sukwami yo ko osukwama no déjà la chasse osukwama sko bango kuna ba ke pena ko traitement yo kaka jalousie na sango eloko esalinga jalousie yo be botama ngo yo kango suna sango ndeni te na yo kaka obi nini nazana nga jalouse mais na yo kaka bato na saki jalousie eno ki baninga bakiba publier ba foot na binga na tikali ba réunion esali ma na yo kuta baninga msu bazo tonga na fandi na sujet mba moko po tozo tonga toza tala ba théâtre ebeli bon on sera so yambi ba bazaka te au monde za chance et pesa meli bango na yebisio chance au monde des abons bateau va voyager so za mutu no tiki bosola bi même ta théâtre yebanga na eto sukola kiyo ko d'accord nada vraiment na sepel kala Nada par rapport à réponse mais Nada yebisango lobi obota osana bana mibale est-ce que olinga un jour moi nana yo à se retrouver dans ba condition se retrouver nango moi ne pas comme appeler te na olinga te na linga poani bon la famillesko balo bandeni ya ba mais oui pourquoi na olinga te moi nanga comme appeler yeso mona mutu mo asali boulangerie asombi di sac ya farine sac mo ya farine esali mapa ne bimi futi yo kanti susini bandoza 9 sac etikali pe beba si on le encore oui baby to bo mapenzo to bo ma boulangerie te mais oui tikali to batilango elo kwanga enga dana bimi désorienté oui ba orienté ta bande ko batikali po famille zo moins équilibre po nga dande za bo nyonso mabe tano eloko bat ba bomba na samité mamenga na lobi on kinaza jalouse. Ok, bah ninga msuba zo bomba. O yamba muta théâtre tananya po muna kingale ki bata théâtre. Yamba mutu nyoso akosa kako no abeza bien ngande kaka Nada mama ba on a le ba vérité na oki jalousie puis toze belé tozo tonga bato baki. D'accord. Papa monya kenda ki oyela ngelo tena raté mais ngana ko tonga bino kaka. Ko
D'accord, merci beaucoup. Rolls. Obinde na moto comme na suka émission na biso na zana mot de la fin na yo et puis ezana batu vraiment ba contacter nga bazana posa ko yeba ba théâtre na bino na YouTube et le kana site ni. Ouais. Site nanu ya groupe Soleil et daki nini nada mabe. Ouais dit so moto tapeka nada mabe. Au moins donc tous les films na biso ça na. Na ti film moto to côté si mikolo eza ni malveillance. Donc ça on a donc ba kota batapeka na site ya nada mabe ba mona manio c'est ça na kati. C'est vraiment le basuka na ba salutation. Donc le basuka ça donc ngoto ni film moto ça là il ngesi la film asika donc mutu moboye donc benga ngai na robwa côté mais na jouer na combo na bige donc mutu donc avant na jouer na combo donc so la bien pas ba jouer so la na boye so na mo bengo rappelez après na musala donc au benga na to solé après makamso na sima donc ni piste 243 82 14 84 294 le na piste na no star na mingi na linga mingi Jigel Mangani na piste Mylor na pesi Niket One Bob donc Soda. Merci. D'accord, merci beaucoup Nada. Nous avons pour ça payer OPSA adresse à site non parce que ça va besoin ngabaye ba poster ba émission na bino na site ni na internet. Nga normalement sum takoti na PD Nada TV. PD Nada TV amona bilo nanga babilo nanga nyonso luka amona na PD Nada TV. En dehors de cela on a besoin de biloko nanga na internet tu as commis kaka nada ayemabe on a biloko nanga mais surtout mingi za PD Nada TV wande na zakaya na suba na filmer libumwe baluka na filmer etiko baluka na filmer na tonga na filmer na tonga na filmer pour hermoise mais wande sko bakomba bataya na kite Ponde na zaboy na yebi na place na okende so bande kwana bazongi na yebi daki na oke parquet na ke na kasho na yebi kute yeba na nao ozo yoka et puis babo mahaka kule so bominga te nkona obima na tongi Isaka bongo monde zabo ermo soli comme ça sami ya malamu vaut mieux bo poni attaquer batasongi baza so batikali ba oloba et aloko banada bokeba na biso bakonja mboka bokeba na biso soto tikali koma koswana neti bande ko nyos bake e koma ba jeton na ba émission e koma e ola tikecha bien na ba ketch na kenda te me ba ketch na elekio donc déjà ya mabel de ekoti ozo yoka nzambe ngala moni normalement fa ba me mabino nyonso bake na bino le batika ba biso batika batu nyonso ngalde na kende comment ça e boti da jalousie nozo yebisao ce qu'on fait que tebo kende batu yo pense parmi batu bakende mais on préfère quand même ba batana na kombo na liboso mutema na ngenga okita ozo yoka ina kete na ndeni quand on a mboko choc et puis boti n keba ko melananga ozo seka surtout soko kendaka voilà au moins te bat pas comme bango na ndenga banga nga kasipumba sima babenga ngeza ka bongo babangi ono na po babi muto oyo bando tia ba pozo to benga nada na po ikoza elo mso ezali tikala mais bande ko na ne bisolo moko au moins bande ko mingi ndeko na congolais fungola miso ndeko na diaspora alingaka congolais ki liboso tu mona ba combattant bazo sala makambo nyonso na balinga ba biso to za bien ozo yoka na kati ya mboka na mo voyage na kete après na yebo na kosi na seki non peut-être bato babanda ça appelle la ba remarque ba remarque que non balingi tellement mingi na kisa de baba na tika la fina yezo nga sima bon de fila ba quel boso ko matave ba tu musubilunge sokwami film so moni bo ya film so bando swani na kina elongi bo so tali mafuto nza kalinga Thompson mafuta mbila nyoso zongela kena elongi mais au moni pe boy mo elongi comme pe moi seka su ko mo ni film so to bando swani ya théâtre ipa ke so pousse ni po so la onja na bisa ki yo te ka be pistonine mais le yepe ake alors ya pe boy so parfois pas binado za senga na likolo choc makasi ya na okonti mundi so no makam na ebite no kam tema mabemo iso mata so na yebi atande ko ba moko omuna ki makaka ko zata bana kulina to eto menacer pa na bino ka po bokenda wa parce que motema mabena eleki bon nada to ko bang sa bo pomba sima na tika la te to beta mbasi mo yoka na ke c'est bon to beta makalo yengi na tse o yoka ona sang mbasi na ka so yoki tunaka nada za po yoka sakendaki na yebi mboko bien mboko to zali so kanyi munoko bakotambola tina dikosi il faut la cam loko mokande na boy
Et puis bandeko nyonso botikalaki abatuni bino so bosiliki boyi bosiliki te juba otikalanga na kie à partir ya kuna na ndofinga bino mpo na yebi botonga ozoyoka ezalaka bon. D'accord, nada tokomo koma na suka mot de la fin bato encore retenir nini na passage dans l'émission. Merci beaucoup. En fait, ça s'est bien passé. Émission vraiment n'a habité. Les émissions manquent on a eu temps le bas thème ma bena yoka qui jalousie salenga na lobiango ndena be na okindi na yo continue na commune équilibre on dit na se soulager na se défouler pota yo mo bat pa kinga na tikala nani na sai nini ma bena sai na buki ni mebe kwa mboka comme ça mukila na kobo na ndé so que sa famille bat ndo bundisa biso toye. Merci au monde des familles ngizo bundisanga na famille na api na ofinga na kati po mutu nyoso o ayebi likambo a se retrouver na mafinga ozo yoka misuka clairo na za nango ye to beti no kaga zombasi moyoka na ke ba combattant bo fungo a misu na datika la sute ozo yoka. Et puis non loba champion Yuri ba yebi makam no ba maître Babel mazono ba yebi makam no loba ba combattant nyoso botika mun ngalti na zabu kaka na makambo ya ba internet so mun ngende tika le chèque mu comme so fandi o bazo ya Belgique ngala tikali avion na se komi oko avion ne bando ke Belgique me kiti na apocalypse mboka moiza na katikati kota mai avec kiti na apocalypse mutu mo akatani likolo kande likolo ni katandi na kofinga ao kita garçon likolo katani likolo ko luka poto sakanati nada pardon pesa ba salutation ba tous ba lika ko. Merci beaucoup na peska ba salutation nga na ba nyonso balinganga nada et puis tête nda benga singa nada boni ngesi papa tête na kete. Et puis yoka pas tête nada boni ba séjour et les cabier non papa na bandal ba séjour et les cabier oh aucun noté na papa na kende ngande ba kangindoki mutazo bebisa culture mboka ndengai ba nyonso ba kesof on a donc bon ça va na de non raisonner on a betso tout héritier watanda bena bengi na bila pool gabi na tikali na de meso na obike héritier nga benga to ki Angola mais na mutuna ebika ke na dake Dubai na kete ngena kete sko batake Dubai après ba un jour to fan to seki bilo mso bota ene ya ona loba aboy o mso batambola mi bale songo kaba ko kabela moko to tika moko sino te ko tsa jalousie na kati ndena aboy neti bat msto bando seka na bango na comme da jaloux et boti da jalousie donc comme da jalouse so na fandi bota to sa camarade mon boye o muno ndi camarade non ngasa mo mini neza tabu fandi boni ma copine donc ngino makoya ti lokon makoya ndeni boni yoza bien no kinga mwa nini bona mona kai loko mon boye tengama na ba ye obiko utaka ndeni loko etika libo etilelo de côté da rankine numéro na téléphone plus 243 89 63 211 91 donc batnyo bolinga o conseiller nga osani pona choc na zui pona détournement voyage basalinga batnyo so bolinga bo conseiller nga numéro na ngeza plus 243 89 63 211 91 nani okuta Kate nani o motion nani comme on est en théâtre clôturé car. D'accord, mais la santé ko qui va te belete parce que ba félicitations les qui belé ba aussi na mbongo et puis na oui mais comme c'est comme stress na tali koto ba tubuna do jour lo ba bien na na linga kando lo ba mais na tali budget lo ko ezokota te na tala ta kota voyage ko na raté budget koto kota voyage penatikali na ina bino ba chronique zo ezali kam na ngana inter et bino nyoso pe kadi no poni bolo ba itere na da parking ko ça ta 20 bino bino pe misusu nada pardon Aurélinda est-ce que ba ina dakin Aurélie on pas comment appeler la nani fia za na place fixe ta za lelo zabu aroma place fixe nani ba ko si tu ba so la bienté nyoso ka détournement choc na choc mon ko si to sa bien ba bande premièrement fouti bien deuxièmement na za ba problème on ba problème na boto na si c'est le problème non Pardon, vraiment, nous voici déjà la fin de notre émission. Vraiment, toi, cher internaute, bon comprendre que vraiment la c'est Kimingi parce que être avec Nada et Akaneti, non, Namoraneti, c'est à ça ce théâtre non mon. On na colissement de fou, ça choqué. Obinga kata mande fulis, mna bi kola turo ba na base. Pour ça le roti libanga na bambi mutu, ba yesu ku ba bambaka libanga. D'accord. En tout cas, restez branchés sur cleboa.com. Je vous aime beaucoup. Sans oublier celui qu'on appelle mon petit frère chéri adoré, Nicolas Lobi, en tambolana yaya. Donc, yé mon sac, n'engana sac, non, parce que tout souvent, quand ça me mélange sac Peter, mon bébé adoré, a marqué Ngangel Babi. Bientôt, papa, la bébé. Moi, ça marque, c'est mes combien. Donc, je vous aime beaucoup et restez branchés sur cleboa.com. Des gros bisous à vous.
Bye.